batomboka kabongo te a rétablir kaka vérité. Esengeli bana na nzambe bayebaka bayokaka pe vérité poko bomba kochana se koloba totika Jésus Christ ye moko ko s'occuper na makambo wana eza malamu mingi mais par moment esengeli pe to la kisabana na nzambe ko rétablir o ezali vérité parce que misala ezali mibale na kati na sena mokilo tozana bato o bazali ko sala musala ya nzambe pe na ba oyo pe bazali ko sala musala ya diable. Vous allez comprendre. Papa, natangu oyo bazali ko contrecarrer to ko contredire makambu ba miracle ya solo o nzamba bazali ko sala à travers mosali na ye to eba keno bana na nzambe ebele bazali ko bunga. Na banza keno mission ya ndeko Denis Lesi ezali ya kopanza ba église. Même pas kopanza ba église mais posa na ezali bana na nzambe oyo to batu na mokili bakendeli felo ke bakende lola parce que makambo oyo yazo sala wana ezangi mutu na makolo makambo oyo yazo loba wana ezali lokola mutu moko boye bakangie kitende ya mwindu na elongi donc na yango nde nazali koyebisa yo ete ke non ba miracle oyo mona kezo salema na kati na centre de réveil spirituel ezali ba miracle moko authentique ezali ba miracle moko ezali fabriqué c'est vrai que c'est naturel mais eza surnaturel papa na biso asolola kana nzambe boye Maman Angela solola kana nzambe boye ndenge tozali ko solola biso pe bana ya papa to solola kana nzambe donc mafuta wana se kita likolo na biso ezate ke note makamu o esale makawana ezate kaka te eza papa walesa mutu achaka batu maboko to papa walesa mutu apriaka pona batu te ezali mutu nyoso tu na kati na église donc soko kei même na Kinshasa kuna okomona ba séance mususu ya délivrance kutu papa ye moko azalaka te donc ezali makambo ezo sale meza bana oye achema à transmettre onction oh il y a délivrance il y a guérison pe makambo ezali ko kende na ko sa nani Denis Lesi akutana liboso donc papa akenda ko taleta nani ndeko na ya kufaki akenda ko tale quand même étant que pasteur donc papa alesa kanza kaza pasteur ya mwa akenda ko talaye mais on pasteur te soto la ndibia Maza passé ya sala ba plein na stade sala ba délivrance asunga ba autorité bela mboka na délivrance Denis Lesi soko tali bien na aya na nzondo sala succès na misu ya spiritualité nazo yebisa yo etanke ngabe na zamuta service à délivrance papa walesa donc ta na kutana na papa walesa aloba na ngai kaka na monoko abinzambe na ngai asala ke pa na yo ndenga saka na nga na ye awa na Paris batu bayebi o bazo tala ngai na simba mutu boye mutu bilimwe bandoloba de ba délivrance kuma o salama donc lelo yo nga na sala ka délivrance awa na Europe kenda ka ti na Europe ti ba Norvège papa tinda nga na kenda ko saba délivrance nazo kende su na Belgique o sala délivrance na veille de prière ezakuna na kenda ka Allemagne ça veut dire que Denis Lesi a l'équipe de l'Angola ezelo ya nzambe te Denis Lesi azanganga expliquez ce fungama Denis Lesi azanganga voilà azanganga azapenda na biloko ya famille na bango azanganga donc na misu nazo yebiso da spiritualité Denis Lesi soki azalaki ata awa nde nazo yebisa yo abengi nzambe na ye nga na bengi nzambe ya papa na nga Kabundi Walesa komona okweya ozo comprendre donc pour toza susu na côté tozo sala neti toza na kanda ya molimo na ndenga toucher papa ti azo kokende koluketi na basasina banini papa wana nzambe na ye oyo asala na kati na biso ba oyo donc pasho ezopesa ngai azokosa makambo epa Gloria po Gloria il faut Gloria ndenga za bonga za ndeko na biso mwasi il faut yebaka ko sala investigation avant ça la émission voilà ye moko fala landa nanu émission wana bien pour mona ke muto aza en face azokosa comme ça yeba veneni na ko poser ba question atazokosa na yeme ayeba po mwana wana déjà oyo akendaki ko comploter na Walesa azalaki na église te
ayaki na église te ndenge Denis Lesa azokoloba ke le même garçon aye go piéger ngai et puis aye abamatie na chair mwana wana azalaki na église te aza na église te bakangaki ye déjà bakangaki ye déjà aza quelque part babombi ye po Denis Lesi na kati ya audio na bango bazosolola na mwana wana ke yo ndenge oza bongo tokoluka tobomba yo quelque part po sinon bakosala mabe donc na mutwa Denis Lesi déjà akokosala pepe tu wana mabe ça veut dire que yonga pardon donc yango moni ntango bakangi mwana wana bakangi ye mpenza te me bazoprotege ye nanu quelque part nde makambo ebimi donc aza na maboko ya leta aza quelque part aza bien protégé mpona azala assassiné te. Ça veut dire que na bato ya Denis Lesi ça veut dire que eza tokobenga lobeka tokobenga ngo pacifique tokobenga ngo eza ça veut dire qu'il y a un réseau ils allaient contre bateau dans cet esprit avant sikoyo tokoma wana place mwana wana bazwi quelque part voilà mwana wana asololi na Denis Lesi eza na baaudio naza nango wana olakisa yo bongo tia bato bayoka okotia yango bato bayoka Denis Lesi azoloba nini epa mwana wana alobi bongo ya na master na yo oyo mususu olobi okoya na ye po peti wana nde mutu akenda ekoluka Denis Lesi soki mpe Denis Lesi mutu akontaktaki ye a partir ya bamakambo kaka ya bamaria wana donc Denis Lesi azalaki deja na mutu na ye ndenge porte parole awalesi azo atake nga boye na kosala mpe nauti kobenga ende nakataki nauti kobenga ende azoyebisanga makamba mbongo eza pa na yo eza pa na ye te ye ayaki na makambo pa na yo po yo nde olandela makamba mbongo yo nde okende konégocier yo nde mutu kolanda banégocie. D'accord, yo kaka bien, voilà ce qu'on doit faire. Parti wana nga na yeba ye maîtrise soki ayebisanga bongo nga na nga na négocier alors eloko tokosala eza boye yo il faut se calmer d'abord to abima na kati ya lisolo wana TV négociation mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo yokanga bien ngai na peti ozokangelanga okangelanga te natuni ozokangelanga nalobi boye zala mwa respect s'il vous plaît nalobi boye ye toyokanaki boye soki image bimiso bato banégocier babanda obenga normalement bato bayebi numéro na nga te parce que nga na tie numéro te bayebi source ya likambo ndenge eza te bakocontacte nani to réfléchir nga na bakocontacte mutu te ça c'est un erreur peut-être tosalaki ntango oyo image wana eza koleka il fallait kotia numéro ya contact toka tosimbisa yango peut-être mutu moko boye aza neti avocat na biso aoza neti avocat moko neti avocat na yo potao numéro wana bazobenga ye azoyamba epuis akofaire face na bato wana sanki batouche ye première erreur tosali bo eza mpe erreur te eza mpe trop tard te parce que na mingi yoka pourquoi eza trop yoka oui ekene mabe te parce que yo koza sécurisé ozalaka na place moko ekopere mais ozala sécurisé olobi okende ata place moko boye ozwi ata mwa quelque chose oki mwa place moko en attendant le temps bazonégocier un avocat poto bakanga mpe mutu yo eba teke poto koyo eza trop dangereux poto okanga mutu te kutu poto kutu bakozwa yo facilement parce que poto soki ya Interpol etindika message mutu na place boye nde basi yo mpenza bien bien mpe bazongisi okini oui ezala bongo te mpo yo yeba yango te non moni ngai na minute oyo nazalaki na posa mbongo explike ngai nanu yebisanga verité makambo wana ekipesa biso mbongo ere toyepa na yo oasire biso ke tokozwa tokobanda 250,000 ya debate soki tokomi na makambo yo pe 250,000 $ yo ebi yango papale nango donc kasi non je n'ai pas dit ça peut-être oyokinga mabe non 250,000 mutukutu abomi mutukutu akofuta kutu bongo te boyo 250,000 eloko bokosala lobi yokanga bien yo
na mutu na yo na Serge bokomati bokutana Maman Tina ou bien deni boyokana ndeni tokoki kosala eloko oyo po permettre kimia ezala ngasi kona kokobima te na kokotambola te na commune insécurité otambola te ndeni mais faut bima kaka te mais soki ozwi ata car moko boye baoza na sécurité oza moto ya naza na mbongo te naza moto ya makolo naza na mais bakopesa mbongo te ozwi taxi express mais nakotinda bapesa mbongo te po bozala wana jo wana mpe aya wana comme ça bosololi to trouver compromis comment on va monter une nouvelle stratégie pour la osala c'est comme ça et puis ça on a besoin de ça déplacement bakopesa moi quelque chose pour oyebake okosi maîtriser quelque part mais na linga bino bosolola nanu po bomonter stratégie na matina na bamosusu wana totala comment on peut faire mpona kobimisa situation oyo effectivement bato wana nayebi ke baoluka yo c'est ça mais comment on va faire maintenant yango nazoloba na yo olio mata c'est ce qu'on doit faire donc yo Serge na mutu wana na mère bovandi nanu botala comment on peut faire. Ouais, c'est bon, problème était cassé comme ça. Vous comprenez? Na peut-être na lobi mabe. Hein? Bon, soki yo naza besoin moi aide. Bakopesa yo ataka ya mokie sunga yo, il y a pas de problème. Serge oyo pesa nga numéro yende mutu funa benga. Serge wana o pesa nga numéro. Serge o pesa nga numéro yende mutu funa contacter. En un monde entier, je vous salue. Je suis Redi Amissi. Je vais annoncer une date le 2 novembre. Nous allons à Bataclan. À Bataclan, il y a une génération Redi Amissi. Papa, maman, tout le monde. Jeune, nous sommes beaucoup déjà. Pour foutre là-bas, papa, na bino photo, parents, na bino papa, tout maman. Billet à Yarotal Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Nous savons que sommes billets na Fnac, na Auchan. Na supermarché nyonso yo lingi na Leclerc oye ça des réservations na ça la réservation en ligne na site il y a Bataclan oye ça réservation oye ka bomengo atakala na kozuwa na kokoma lokola bango bakana ngai kala o mama baluka vina ngai beba bozanga te le 2 novembre nous allons à Bataclan France à Paris. Billetterie et CF Wani, nous sommes FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Mbote na bande ko balandi ya émission na bino banka télévision na image pour to kuta demno ko la loto kundo la solo c'est que bon mettre ba ta ya mboka eko tambola boni kasi beaucoup kamote tout ça en direct na kati ya Paris ou 1000 km pastoyer tout ba masolo ya Schengen isa ko tambola boni mais kasi question d'actualité et ko ndongusa bande ko benga basali na nzambe bobi ke biso ba journaliste ceux qui ont un problème place to kimaka isa na l'église
place qui m'a pas papa no modimo place qui m'a pas un pasteur pour la délivrance mais kasi ya lelo to ko kamwa et ça les biso passe kasi na émission lelo to ko sala ngo en direct na kata Paris mais kasi to ko yambela bino bana mboka ba congolais ba diaspora papa Diakou Walesa na papa na biso Simo Walesa mwana mboka papa Diakou Walesa mbote parce que malamu boni andako nandako bien par la grâce de Dieu to sengi nzambe merci nenga bateri bana na biso ça fait combien de temps aussi en France ça va ngai ça fait 34 ans 34 ans à Poto avec succès 34 ans yo kika ta to so la mutu na yo voilà alors à mesem gros sosali na papa Simo Walesa mwana mboka mbote papa na biso Pancho Refi olali malamu ezali donc toza bien nangolo na nzambe nzambe pesi biso pema toza wana pona ko rétablir vérité po ete milimo ya bana na nzambe e bana ko bika malamu voilà to bana na papa Diakou et ça boni ki ba installer église ya papa Walesa en niveau Poto et ya gina on expliquer biso pour l'installation de l'église à papa Walesa wana Poto to bandaki tozaki ko sala liboso tango to monike mosala nzambe abimi vraiment na Congo totali ke azapenza mosala nzambe ya solo po totala ki tozaki na bakete po biso ba ndenge to viva wana Poto toza bateti donc toza bateti en tout cas totala ki to bité muto aza na nzambe to bandi ko organiser ba veillée de prière donc to bandaki tanke les amis de Walesa na kata France Allemagne ils arrivent na France place exactement na France partout net na ba salle kaka po ezaki ba veillée ezaki pene église te bozolendi sabato donc au mona batu bazotalaka Walesa à partir ba YouTube tango bakoyoka ka tozo sala veillée na komba Walesa po Walesa pa ko intervenir par téléphone pour pambola bato bakoyebele tozaki na pasteur Doris ye pena mutabandaki likambango awa na France tozaki na batu mususu to bandaki na bango bo bandaki po Walesa papa na biso a confirmer bino ezalaki na occasion nini salaki bo papa ya pe apesa bino ngoya apesa bino bénédiction papa mukolo mususu ayaka na Belgique ayaka kotala mutu a maladi omoni po mona ke mosala nzambe aza na compassion donc mutu moko bazaka na ye bien azaka gravement malade na Belgique mususu azaka pe maladi awa na France donc tango aye Belgique kotala mutu wana amoni pe akatisa susu na France po aya kosambela susu mpona papa na biso azalaka wa Séraphin akoya yaka jour yango mpe tombe tozalaka na veillée de prière toke koyamba ye tout ça toyene mpe ntina veillée de prière à partir ya veillée de prière wana nde mwa problème moko boye esalamaka na kati tolobi te il fallait tosalisa église awa po tozala na bamikanda banini tout ça po baaccident ndenge wana soki ye tozala couvert donc yango nasengaka nzele pa papa nalobi tosala église awa na France akie mpe alobi bo tokotala yango nsima po papa Walesa alingaka babiloko wana te papa Walesa azalaki kolinga te ke asala église tellement aza mutu moko bunzambe eza makasi abi nazobanga nasala baéglise bino bato Poto kuna bamasumu ebele ekoya kolandaka nga aboyaka abi nga naza mutu akolanda bambongo te donc naboyi bamakambo wana mais ti tozobondela ye kaka amoni mpe tozotinda bavideo ti nakeki sasa tokeki sasa na papa wana Séraphin papa Bernard de papa wana na papa Bernard ayete non ayete imo papa Walesa papa Walesa to na koti na bureau lourd momba mtamatisino wana pe lourd mutu na ngai mais wana lourd pe na yete wana tozali na papa Serge to koti na bureau ne papa na sengi papa ke église salama papa abi bobo kende bo continuer na no intersection bo sa intersection so nzamba lobeli nga na kopesa corps nga na zaki simple
mondimi kaka nanu ne bandeli wana me ezalaki na bapaster mpe oyo bazalaki na biso na kati ya lingomba wana oyo bazalaki kondima nzambe awalesa donc bango nde natiaki na place bakoma kokamba donc ntango toye kozwa place papa ndimi abi bobo continue donc eti église ebandi na donc eye kobanda na l'an 2016 2016 pas dans 2016 est-ce que ba miracle ni nzamba salaki déjà biso moko poto banda déjà koluka walesa wana tomona ba miracle ezebele donc moni biso ko tuneti ba oyo papa lingaka te to pesa ba miracle tomona Téméro peut-être parce que vous êtes télévision, radio, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils comprennent un peu les choses. Nabandi au landi nenge to soli na maripola wana misu na yote. Il y a pas de problème. Oyogi ataba makamba minduki banini tout ça. La pas c'est pas voilà. Place na ke utaki te. Ezolo nazolo ba place na utaki. Tu wana na bima na ba makambo wana tu pona nini? Pona nzamba walesa oyo. Somona donc yangwaza mutu moko soki ba toucher ye. Soki va toucher ye to yaka pona epesaka parce chance toza barabe te chance toza barabe te po na barabe ba makambo ezoleka nde denilesi aza na problème on va toucher chef spirituel Papa Simo n'est-ce pas zona maloba n'est-ce pas. Merci pour la parole aussi likopesanga nazobanda d'abord pour na kokumbisa nzambe ya lola nzambe ya papa na biso Kabunyo Alesa oyo asili kopesa biso valeur na miso ya bato oyo nzambe oyo azali koningisa mokili nzambe oyo azali kopesa esengo na mitema ya bato nzambe oyo azopesa esengo na ba foyer na ba couple na bandako ya bato nzambe oyo azosala était de façon que batubaye banako se retrouver yenda nazo komisa na moment oyo pe ye mokonde ay banako zala na contrôle ya maloba na biso ay banako zala na contrôle ya ba pensée na biso o nyoso tout okoloba na bisika oyo ezala toujours kaka pona lokumu na nzambe ezala toujours pona gloire ya Jésus-Christ na yango nde toye na minute oyo lolenge papa na biso ye moko azali ministre ya défense na gouvernement ya Jésus-Christ yango biso pe na moment oyo toye pona ko défendre tozali ko défendre papa na biso te mais kasi tozali ko défendre nde évangile tozali ko défendre nde makambo oyo ezali ko salema ya solo oyo keno ba makambo oyo tozali ko palper oyo keno ba témoignage vivant ezali oyo keno makambo moko boye esengeli ozala na kindoki to ozala mutema mabe po oloba keno papa walesa a trafika kaba miracle papa walesa a trafika kaba témoignage donc na yango nde toye ko telema awawa donc même mutu okoki même kotala donc papa walesa même RAPC nzambe na ya pesi 500 basi bana donc wana nyoso tu wana papa walesa kendaki kaka na maternité akei koyokana na ba médecin na ebite soki akendaki koyokana na mibali ya bana basi wana kenote bopesa mibana basi na bino bazemi po ete na sima ya mikolo bana wana boya na bango liboso po lokumu nanga ekende liboso non mais soki to landi o wana ata o wana ezongisa mitema ya bana na nzambe sima ba comprendre que non papa na biso azali na nzambe ya solo ete na centre de réveil tozali na nzambe o azali ko sala makambo ya solo pe ya minene to salela ka ni mafuta te to salela ka maite ezali toujours parole. Et ça mais il est arrivé que pasteur n'a cher papa ou aller sa tomboki na kombo ya Denile. Ça veut dire que vous avez la jalousie à Denile c'est bien Denile. Non, papa a tomboki te. Papa tomboka ka bongo te à rétablir kaka vérité. Et sengeli bana na nzambe ba yebaka ba yoka ka pe vérité. Poko bomba kochana se koloba totika Jésus-Christ yemo ko s'occuper na makambwana eza malamu mingi mais par moment esengeli pe to la kisabana na nzambe ko rétablir o ezali vérité parce que misala ezali mibale na kati na se na mokilo tozana batu o bazali ko sala musala ya nzambe pe na ba oyo pe bazali ko sala musala ya diable tozali ko comprendre papa na tangu oyo bazali ko contrecarrer
toko contredire makambo ba miracle ya solo o nzambe azali kosala à travers mosali na ye toyeba ke non bana na nzambe ebele bazali kobunga. Donc kaka lolenge ndenge biso tozana mokili awa ndenge Bible ezali koloba na biso ete na tangu oyo mutu moko un païen azali kobongola mutema ezali feti munene na kati na lola eza pe lolenge moko na kan ya diable po diable ye akopia kaka makambo oyo ya nzambe. Donc na tangu oyo mutu asali pe émission to alobi makambo moko boye o ezali ko décourager bana na nzambe o ezali ko détacher bana na nzambe na parole o ezali ko détacher bana na nzambe na église o ezali ko détacher bana na nzambe na Jésus Christ. Parle que non ba tu so ba na banyoka ba to ba na banyoka za coopération ba pesi au moins de $100 pour coopérer au sur salle de délivrance après aux nyoka wana ko zongisa tout ça va gêner tellement ko tumba wana tu ça va mesma mascal. Ça veut dire qu'il y a un service bien composé où les autres là que ba mon en place sur le miracle peut ba to bando ya ou bien zanding expliquer la vérité parce que est-ce que mission de Niles ils apprennent repentir à l'église oui pour dénoncer ba to ba ça le mal. Vous avez la parole. Bon na banza que non mission ya ndeko Denilesi ezali ya kopanza ba église même pas kopanza ba église mais posa na ezali bana na nzambe oyo to batu na mokili bakende lifelo ke bakende lola parce que makambo oyo yazo sala wana ezangi mutu na makolo makambo oyo yazo loba wana ezali lokola mutu moko boye bakangie kitende ya mwindu na ilongi. Donc na yango nde nazali koyebisa yo ete ke non ba miracle oyo mona kezo salema na kati na centre de réveil spirituel ezali ba miracle moko authentique ezali ba miracle moko ezali fabriqué. C'est vrai que c'est naturel mais eza surnaturel. Papa na biso asolola kana nzambe boye Maman Angela solola kana nzambe boye ndenge tozali ko solola biso pe bana ya papa to solola kana nzambe. Donc mafuta wana se kita likolo na biso ezate ke note makamu o esale makawana ezate kaka te eza papa walesa mutu achaka batu maboko to papa walesa mutu apriya kapola batu te ezali mutu nyoso tu na kati na église. Donc soko kei meme na Kinshasa kuna okomona ba séance mususu ya délivrance kutu papa ye moko azalaka te. Donc ezali makambo ezo sale meza bana oye achema boko à transmettre onction oh il y a délivrance il y a guérison pe makambo ezali ko kende na ko sa. Est-ce que papa il y a besoin maloba n'est-ce pas? Est-ce que Denis il a déjà rencontré pasteur Walesa la ministre de la défense? Oui merci pour la parole papa nani Denis Lesi a kutana liboso donc papa akenda ko taleta ngo nani ndeko na ya kufaki akenda ko tale quand même étant que pasteur. Donc papa Walesa kanza kaza pasteur ya mwa akenda ko talaye mais orgaza ne pasteur te soto landibia. Moi ça pasteur ya sala ba plein stade ya sala ba délivrance asunga ba autorité bela mboka na délivrance. Denis Lesi soko tali bien na aya na nzondo sala succès na misu ya spiritualité nazo yebisa yo étant que ngabe na zamuta service à délivrance papa Walesa donc ta na kutana na papa Walesa aloba na ngai kaka na monoko abinzambe na ngai asala ke pa na yo ndenga saka na nga na ye awa na Paris batu bayebi o bazo tala ngai na simba mutu boye mutu bilimwe bandoloba ba délivrance kuma o salama. Donc lelo yo nga na sala ka délivrance awa na Europe kenda ka ti na Europe ti ba Norvège papa tinda nga na kenda ko saba délivrance nazo kende su na Belgique au sala délivrance na veille de prière ezakuna na kenda ka Allemagne. Ça veut dire que Denis Lesi a l'équipe de l'Angola ezelo ya nzambe te Denis Lesi azanganga expliquez ce fungama Denis Lesi azanganga voilà azanganga azapenda na biloko ya famille na bango azanganga. Donc na misu nazo yebiso da spiritualité Denis Lesi soki azalaki ata awa nde nazo yebisa yo abengi nzambe na ye nga na bengi nzambe ya papa na nga Kabundi Walesa omona okweya ozo comprendre na donc po toza susu na côté tozo sala neti toza na kanda ya molimo na ndenga toucher papa ti azoko kende ko luketi na basasina banini papa wana nzambe na ye oyo asala na kati na biso ba oyo donc pacho ezopesa ngai batu beskize ngai. Est-ce que Muto qui n'a pas audio ce jeune homme là est-ce qu'il était en communion avec papa, il était en communication avec papa Sewales? Yokali histoire ya talaneti wale nani
Denis Lesi aleki awa lobi azokosa makambo epa Gloria po Gloria il faut Gloria ndenga za bonga za ndeko na biso mwasi il faut yebaka kosala investigation avant ça la émission. Voilà. Ye moko fala landa nanu émission wana bien pour mona ke muto aza en face azokosa comme ça yeba veneni na ko poser ba question atazokosa na yeme ayeba. Po mwana wana déjà oyo akendaki ko comploter na Walesa. Azalaki na église te. Ayaki na église te ndenge Denis Lesi azokoloba que le même garçon aye go piéger ngai et puis aye abamatie na chair. Mwana wana azalaki na église te. Aza na église te bakangaki ye déjà. Bakangaki ye déjà aza quelque part babombi ye po Denis Lesi na kati ya audio na bango bazo solola na mwana wana ke yo ndengo za bongo tokoluka to bomba yo quelque part po sinon bakosalo mabe. Donc na mutwa Denis Lesi déjà akoko sala pepe tu wana mabe. Ça veut dire que pardon. Donc yango monita bakangi mwana wana bakangi ependate me bazo protéger na quelque part ne makambo ebimi. Donc azana maboko à l'état aza quelque part aza bien protégé pona aza l'assassiné. Ça veut dire que ça veut dire que eza Robin Orlobeka. Tu connais ngango Pacifique, tu connais ngango ça veut dire qu'il y a un réseau. Ils allaient contre bateau dans cet esprit. Avant si quoi to comme wana place moi na wana va jouer quelque part. Voilà. Moi na wana aye asololi na Denis Lesi ezana ba audio na zana ngwa na olakisa yo bongo tia bato ba mona bayoka. Okotia ngo bato bayoka. Denis Lesi azoloba nini pa mwana wana? Alobi bongo ya na master na yo oyo mususu lobi oya na ye. Po petit wana ne mutake na ego luka Denis Lesi so ife Denis Lesi muta contacta giye a partir ya ba makambu kaka ya ba Maria wana. Donc Denis Lesi azalaki déjà na mutu na ye ndenge porte parole wale sazo attaquer nga boye na osala pe o comprendre azwa ki moi. Y'a comme j'ai entendu parler ici dans cette émission, ça veut dire qu'il y a un réseau bien organisé. Kasi po ça déjà muta mafia banda kala. Denis Lesi nano atsilisi ba makambu nete o ya sala tango akabila la wana kote la boloko so bozoye bede. Donc Denis Lesi azaka kana mafia kangaka ba pasteur mususu munoko na ba jeo ya sala ka bango siko neti alinga ya sala ya marque. Ça veut dire que ce sont j'ai entendu parler des choses, ça veut dire ça veut dire que ba ça les réseaux pour traquer ceux qui ont bangi au Pessimbo. Voilà. Il y a kanisa qui orge wale sazan esprit même père abang gate ka sabangi saka poazana bunzambe. Voilà, ça veut dire qu'il y a action. Mais oui. Pour yebi ke makambo asala ke za ya pire. Yo ya ko bangi sa mutane mwana na makambo nini. Voilà. Alors bande ko bozo landa biso. Kana nzambe za la kamabe. Nalanda kina na église parce que n'est-ce pas. Pasteur Mogazolela là. Minazo sambela na kuti intercession me bandimba kimi kama kamboy. Soki nzambe a pesi recommandation, la nane recommandation nzambe a pesi yo. Kusimba mwasi batute. Ko escroquer lo kamuninga te. Ko kosela mutu likambute pour à moi la vengeance. Nenga nzambe lo baki ke azoya, to kosoki na mukolo suka. Nazo mona ba sindité bandi déjà. Makambo ezelenge ye na moni, ezelenge ye, mutu moko la la muke. Aye attaquer Marcelo, attaquer Mukuna, ce que comme n'attend pas police. Ba jeo to lingi ngote n'est-ce pas? Tous on a besoin que pour prêcher biso le lobayanzam. Denis Lesi ça la succès. Au kutana ba chef de l'état, au zombon, au prophétisa pour na ndeko na biso ba bengi Sarkozy. Au la président. Alors ça nga fanga ça une émission, alors ça nga fotongo. Après quelques jours, Sarkozy est comme président. Même à Cambo niveau comme au Kende. Il faut Makambo ici là. Constant Moutamba excellence. Ozomo le besoin monaté. Ozomo le besoin monaté. Est-ce que moral il y a papa Simon Maloba n'est-ce pas? N'est-ce que vous papa Wallace moral est au zénith ou bien Aza dessus? Ndeko nakoki koyebisa oboye papa Walesa ndenge papa Diago oti kolobawa ya banga kate meyende abangisaka
parce que ayebi que non aza na relation moko verticale na nzambe na ye o relation moko eza etengama te eza oblique te aza tout droit makambo oyo alobaka aza sûr na yango awa ya prophétisaki alobi que non à partir ya lelo coronavirus esili. Mais Denis c'est pas prophétisé pour la Sarkozy, il est devenu président. Ba photo wana eza tricage ya. Te même nga sala na interview na ndako na makati. Wana eza nango omoni papa, omoni eloko moko na kosenga yo. Omoni ndenge ozo kende boyo banda osala ba émission. Eza na batu mususu pe il ne faut pas kosala kana bango émission. Aza mutu moko esengeli azongela na yango nde ye papa wana serviteur Denis Lesi na habité bande konde bango moko bako classer ceux qui aza côté ba serviteur de Dieu ou bien aza côté na lobby boye bande ko ne bako classer ceux qui aza côté ba serviteur de Dieu ou bien ba côté ba serviteur ya diable parce que naebi que non papa nabiso wale ça à part cause à la pasteur évangéliste c'est un serviteur mais un serviteur du Dieu vivant serviteur ya Jésus-Christ azali pe ministre ya défense ya gouvernement ya Jésus-Christ donc ndenge ezali wana papa na biso abanga kate eloko moko te apesi prophétie na ye avec exactitude apesi yango lobi coronavirus toko vivre nango lokola kosu lokola rhume lokola boye avandi atie ministère na ye en jeu ti lelo monde nyonso tu batu nyonso tu bandima pe mutu nyonso tu oya ko tembe azate tozo vivre na coronavirus et comment nango kosu et comment nango rhume donc cela veut dire que non azo loba makambo ti abimisi makambo wana akomi prêt ya kobimisa makambo wana donc azo bangelo ko mokote ayebi makambo azo loba même nata azongi na makambo oyo ba préméditaki assassinat o ba préméditaki assassinat o barataki ozali journaliste ozali mutu oyebani na kati na mboka nata okozonga oluka général Kanyama ako expliquer yo ako tangela o ba kombo ya ba pasteur o bazalaki wana ezana ba image na opesa yo ezapo papa ye moko na moma wana aboya ki batanga ba kombo ya batu mais lobby citer les noms de gens ici nous sommes dans une émission professionnelle il y a beaucoup de gens qui nous suivent il faut être un peu modéré tu peux pas citer les noms des gens il n'a pas de parce que dans la justice ça demande un peu je peux dire quoi des pièces ça demande un peu de pièces voilà quand on a dans la poste bato lokola Denis Lesi vaut mieux que so na monaki ya wana olukato bakanga biso ha poto kenene na boloko ya tikala wana c'est non est-ce que non il faut être modéré c'est une émission des professionnels est-ce que vous êtes prêts pour faire des débats contradictoires avec Denis Lesi oui à la télévision oui voilà alors papa Simon Zomaloba on va continuer on appelle sur parole vous avez rapidement donc ce qui papa a lobby Markwana pour papa alobi yango na cher boye ba ke non cher basakana kana ngote papa na biso azali mutu moko abanga ka nzambe makasi ndenge azana zalaka na ba camarade te abimaka te lolenge ba pasteur mususu bazalaka tout moment bazali toujours kaka na ba plateau ya ba télévision na ba se nzete azo sala ba émission koto ya finga koto ya loba boye kota ba polémique ezanga tina donc soki papa na biso alobi likambu azo banga te azali très sûr na likambo azo loba lolenga loba ba prophétie sur le président de la République ndenga senga mboka bazongi sango na maboko na nzambe tozomo na ba résultat wana donc c'est un homme posé ndenga za wana azana maîtrise à Saint-Esprit azo banga ta eloko mogote donc très sûr na makambo ezoloba voilà alors merci beaucoup na ndeko tu bazolanda biso na image pour na banka télévision boza ebele bozota na biso toujours baka vérité toujours on a besoin que Congo change et donc ça la sonne kala tozali komona bato bazokende Togo bakoni luka biloko vodo kala tozali komona bato bazokende alati mangwanda bazobeta zeke ebene ko sonne mabe pour na Congo mais tel point que Nzambe akiti na Congo ayeko visiter biso lobité bana nga bakokende suna biloko wana te il faut balanda liloba ya Nzambe tout le monde a passé les mots de l'État nzondo donc papa boit qui a bible ça va chef coutumier il y a famille là-bas voilà tout le monde appelle l'État tout bien c'est débat contradictoire là bandeko ce qui veut bango bakondima pour que tout le vérité parce que moni passer de l'État ça li belé na bastade ça devait tout le monde est dans stade des martyrs tout le monde est dans Vélodrome à Sali Bikam aussi à qui même dit à Brazzaville à Sali
ba délivrance mais na okamwa ndenge ni Denis atiki makambo etali ya Nzambe akomotake ba ninga ni pasteur ole ba solo lango na nenga kuku e comme matina itando ike o batutu ba kolanda e bon siko bato ba benga ba magicien bato ba benga nganga ba oseka bango tout le tout changer pour na néo est-ce que papa Wale ça me la rappelle moi bangi c'est me la rappelle 20 papa Wale ça vous a yebi me la rappelle où rien akina ba répéter wa mission de répétition akenda série au moins au problème ya la kina kati ya nini ya wera na la zamba je ba tombaki asambela angino sambela eza normal musali nzambe ko peut-être la koya ki eza normal musali nzamba ya place oyo place nyonso ba bekisite oyo ezake milimu mabeza wana mpo nzamba azoloba na mukanda na yeke place nyonso tu musali nzamba yo voilà donc esengaka anyata wana po epambwama mais eza betidi na ye te ya kokendeke baplace wana ntango nyonso bango nde bayaka nga nalingaki na explike yo bien eloko mpenza nde toyeli mpenza ya kopesa réponse ne koloba vérité ya makambo ya Denis Lesi alobaki alobi lukuta na lukuta awa epai ya Gloria bon po ya yebaki te azo koloba kaka ke o ba audio nyonso ndenge etoza nango nyonso ndenge mpenza mpe aza kosenga toza nango nyonso na opesa yo na nango awa ebandi boye abengisi garçon wana aye epa na ye basali arrangement na eno yaza nango ba composer aza nango contre Walesa oui, mais après sikoyo ntango ebimisi bamakambo Maria Walesa yedaka mutu nyonso epreuve anetala mwana moko aya ye moko aye kosenga excuse epai ya papa Walesa ke balingaki batilo poison bapesaki yango epai na ngai na ya kotila yo yango epai pasteur Songolo. Ah bon? Mais oui, ambataka wana papa Walesa lakisi epai bato abibotala mwana ona yebi ete mais tala makambo ye kosenga bolimisi nzamba touche mwana wana place azalaka osomona donc biloko bongo kutesa ba biloko oyo Denis Lesi akoki kopesa exemple ke nzamba azali tala ndenge azotouche bato mais ya monaka wana to eza impossible musela nzamba ndenge nini azolobaka bambula ebele wana alobi asaye abombani nde na nsima ya nzambe aza nganga ndenge naza boye nazomona Denis Lesi aza nganga munene na kote ya nini mais na bunzambe nga nazomone muke aza muke Denis Lesi. Alors pardon, voilà. Denis Lesi abengisi mwana wana alobi na mwana wana ke tala tokosala boye plein ezali nakolakisa po eza musika eza ebele moyen alobango boye mpona ba minute nazopesa yo ndenge akomplotaki na garçon wana basala Walesa donc alobi ke tokosala boye tokolia lar tokolia mbongo akopesa biso bambongo po yakokaka makambo wana te akosede yakanisaki bongo ale garçon wana alobi kutu ne tozosala boye naza kutu na master na nga moko susu oyo tozalaka na ye na témoignage oyo nasalaka na l'an 2001 ye pa koya Denis Lesi amoni yango susu vrai cop abia garçon wana soki aye eza na baaudio mpe kaka na kopesa yo abia ye sikoyo ntango akoya donc ekozala bien sikoyo petit wana asolicite master nango master ne mpenza nde sikoyo abongwanaki ya solo asignalé sikoyo po bazalaka 3 bayaka osala témoignage wana chef na bango oyo mpenza azalaki vrai nganga po wana bazalaki bapeti moko ainitiaka kaka mibale sikoyo moko oyo akenda kokoopere na Denis Lesi sikoyo ye nde moto alobaki ke na master na ngai mosusu oyo aboyaki sikoyo ye aye koyebisa grand maître atikala mpenza na église libela grand maître comme le Jaribo te Christian ye atikala mpenza sikoyo bango mibale wana na peti wana mutu bazalaki na église lobi dimanche peti wana oyo bakoperaka na Denis Lesi azalaki na nini te peti oyo ye alingaki ko master na ye wana
ayebisi yesi ayebisi abengi master na ya bi atala na copie boye ya ba Denis Lesi ya tuniye ezape na ba audio kaka po petit wana za enregistra ki abi eza ndenge nini abandi ko sopa petit wana sikoyo azongi papa Walesa sambeli ye na nenga spiritualité abina ya yebisa muninga na yo wana tango kosolola na ye continue kosolola na ye mais enregistraga Denis Lesi donc apesi idée epa ya nani wana epa ya petit mususu oya bongwana abi enregistraga po ngata una kopesa ye mbongo Denis Lesi azaka makambo nini akoya kokima ye ozomona akoya kokima petit wana siko enregistraka ye pona nini Walesa asali ndenge wana po tozonga bien po bato mosusu bakomprendre te il faut boyeba ngo espionnage ebandi na nzambe espionnage ebandi na nzambe Denis Lesi yakanzaki azokosala vrai espionnage or que non yaza imitateur vrai espionnage ebandi na nzambe soko tali ntango ba Moïse nzambe atindi yakende kovande pa Pharaon akole pa Pharaon po ayeba ndenge nini Pharaon travaillaka le même Moïse nzambe alobi na ye ke atinda batu bakende kotala mboka ya Kana mpona bakende kunor ke nzambe ayebi deja mboka ya Kana eza espionnage soko tali na Josué de na Josué lisusu batindaki ye lisusu po akende kotala mboka oyo me nzambe ayebi deja eza espionnage spirituel oyo Walesa asalaki sikoyo Denis Lesi yaza mutu ya espionnage satanique oyo ye kobanda nsima na ntango ya roi Herode oyo roi Herode ntango atinde aye kosenga bamaji bayela ye makambo ya Jésus-Christ ntango Jésus-Christ akoya po aboma ye orke makambo ebandaka deje pa nzambe soki ayebi te ayeba yango papa Walesa asalaki espionnage spirituel. Voilà. À partir là-bas. Alors, chers amis, aux années première partie de cette émission, tu vois que mon côté, tu ressens l'effort, tu bien que ça peut être Denis Lesi, base à la débat contradictoire, ne papa Diakou, ne papa Simon, parce que moi, ma cambo, ils ont ça la mapé. Ba passer mingi, ba comment coopérer na ba sentinelle. Papa bon ba cambo côté ni. Papa vivra ndenge ni. Pour na nini que sentinelle a appelé rapport par pasteur. Pasteur a eu au samedi le ndako et pas autorité moko on zamba lobi que na lupango na yo soko continue entrer place moko ba kundi loko boy. Joka ndeza li coopération ya pasteur ba composer na sentinelle ba kundi biloko bo sa lupango patron. Tous à la prudent. Zambe azoson. Ba faux prophète ba ko bimebele. Ba faux pasteur ba ko bimebele. Tous à la prudent. Boki genzamba Denis Lesi azolop. O zambe pe Walesa azolop. Makambo ekusuka wote. Ce que mon papa télémina cher à lobby, ils ont danger. Ce que mon Denis Lesi à l'équipe va être venu dans le cas, ils ont danger. Biso, tous au milieu du village. Tous on continue de jouer enquête. Donc on a papa Simon le Basuka, papa le Basuka donc l'autre émission. Bon, le Basuka onga na koki koloba na zosenga na serviteur Denis Lesi ayeba na kozonga na nzela soki ekosepelisa ye alanda maloba oyo komami na mukanda ya Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde et moko koyeba suite atala lolenge Jésus-Christ nto nzambe asengi na biso donc ezali na bolingo wana nde atindaki Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ye azongela na base donc azongela kondimela Jésus-Christ parce que mutu o andimeli Jésus-Christ azalaka na kati ya ba comploter. Donc Jésus-Christ a qui pour batu baïba na ko changer mais ye apparemment a changé gité ye apparemment azaka ka lolenge o ye azalaki lolenge babotelaki ye lolenge akolelaki pe alanda lisusu na mukanda ya Matthieu 16
oyo Jésus Christ na kobanda na verset 24 et 28 atala lolenge ye moko esengeli apporter croix na ye na tango oyo ya ko porter croix na ye andima makambo nyonso tu na moment wana ayeba na kotika oyo nyonso tu ezali ya mabe pe asala effort aluka basala nzambe ya malamu to aya kake pa papa na biso alesa aza papa moko ya mutema malamu akoyamba ye pona koede pour que vieil homme oyo aza na kati na ye ayeba na kokufa bomoto na ye ya kala wana eyeba na kolongwa abotama mutu asika wana nde ezali conseil oyo nakoki kopesa na papa na biso Denis Lesi mpona ntina ete ayeba na koherite bokonzi ya likolo mpo nsima te soki azali ndi nzela wana eza pasi mingi mpona ye. Voilà, papa Diakou Malobo Mboka yo tokomi na suka mokolo lelo à travers cette émission. Merci Pacho RFI, le grand journaliste du moment. Merci beaucoup. Namoni yo pendande ozopesa poto zotala yo trop na bando yaki awa na France. En tout cas ba journaliste tout ba yaka wa yo te na yebisa ki bango que na ye. Merci. Na saliao. Marumo makambo la yo audio oyoka bien rapidement bayoka ndenge Denis Lesi azoloba na mwana wana na voix na ye oyoka ndenge azoloba na mwana wana tia volume TV radio te bandeko balandi wana bozoko yoka conversation ya mwana mboka Denis Lesi mosali na Nzambe elongo na ndeko bako Betali solo à travers téléphone Tolanda. Eza pa na yete ye ayaki na makampa na yo po yondo landela makamba mbongo yondo okende ko négocier yondo mutu kulanda ba nego. D'accord. Yo kaka bien. Voilà ce qu'on va faire. Yoga Denis. Espionnage spirituel et bande. Yoga, ayebi na monta ba pesa monta bomi mo. Ya pasi pe mawa. Yo na mutu na yo na serve.
tina masina Ah bon? Ça c'est grave. N'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Coupez le Kamakata. Na otigela yango yokango bien tina. Non. Ok. Toujours bah vous avez visibilité ensemble yango. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça. Même makambo bakangela na kabila yango continuera nango na sabo non, pas jusque là. Ça passe pas. Papa na biso nzamba pambola. Amen. Pona musala munene pe musala malamu zosala pona mboka. Donc on a comprendre que non, tu n'as pas l'âme qui trahit. Donc oza mutu moko okoki ko trahir mboka te, oza mutu moko pe okoki ko trahir nzambe. Papa Olanda yo. Nzambe apambola. Amen. Nzamba pambola. Merci. Alors merci beaucoup na bande connu sur Balandi Biso na entretien na biso mokola lelo à travers cette émission Banca Télévision na Image Pro. Nous sommes arrivés ici à Paris. À Paris, c'est magique, c'est chaud à Paris. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent à partir de TNT, en même temps sur YouTube. Appelez-nous. Bon, peut être réaction à Bino. Tout le monde ça pour la salle d'ensemble. Papa, moi rapidement ma dédicace. Après qu'on a peine à remercier l'équipe technique, peine à bandeko balandi biso. On a zopé ça va mbote mingi na Gédéon du ciel. Au Pamboli. Yaza porte-parole ya Walesa na Gisasa na apôtre Mania. Yaza conseiller ya papa Walesa. Na pesi pasteur Nabiso na Paris, Carlos Kalala, Char de Feu. Na pesi collaboratrice na ngai mama Christina Tambwe. Na kata église. Na pamboli papa Simon Tozana awa secrétaire Nabiso église. On a pesi mbote na Bogar. Na Serge Bogar. Merci. Papa Simon rapidement. Ouais, merci vraiment nga nazali kopesa mbote belé na papa na biso Walesa na ebi ete yazali vieux mon pépé mutu nzambe papa diagwa mesana mutu nzambe siko na benga ke vieux mon pépé mutu nzambe voilà rapidement voilà mon pépé pe na pesi mbote na centre ba na nyoso to ya centre de réveil spirituel ya Paris pe ya monde entier donc particulièrement na pasteur Nabiso Carlos Kalala et puis na bandeko nyo surtout ba serviteur nyo surtout otozali ko travailler na bango elongo na centre de réveil spirituel à Paris pe nazali ko senga ete toyeba na ko telema na mabondeli donc sans se fatiguer pe mutu moko te à décourager à tamukete parce que Jésus-Christ gagne toujours. Donc voilà. Maman Angelos Walesa. Voilà. Alors merci beaucoup na bandeko so batali biso honorable Pacho Panda tout la massa mboti na Jano Petrol Petalandi biso. Merci lisusu na Fire Basket na Guy Basket Long Games. Na pesi fait Fire Basket. Voilà. Marcianombi à Clara Kalongo la crème des bandales, Micheline Bolombe Mputu, ba on a absolument belé. Merci beaucoup na bandeko so so landa pe biso. Je suis à Paris, à très bientôt. Tous allons en Allemagne, en Belgique, un peu partout. Tous allons toujours au Luca, vous la recherche. Merci beaucoup, cher ami. Vous continuez toujours à la l'émission la plus suivie. Vous pouvez en commentaire. Merci beaucoup. À très bientôt, cher ami.